Mbote na bino bandeko ezawa bino Arrête Kilungu Shembo TV na telemi lisusu pote na pesa sango tozaka ba news ezangaka te. Mbote na bino na ba abonné na nga nyonso ona ba mi abonné te bokota bombi abonné ope basi ba bien abonné ezakaka bien ope na ba koti te ba bina masolo ya Arrête TV te bakota na kopesa na bino mbote basango ezangaka te. Toza na sango ya Pati Luboya o akufaki nazomona ba journaliste ba konifat nyonso bazokotaka air nyonso yango bozala mosala te bo respecte pe moweiko ekomi mukamu muke soki mutu akoti azwi amoni mwa émission bakaboli émission ya mowei ndeko na biso akufaki na poto Pati Luboya ye pa lokoti abakisa ye pilipili bozalaka na preuve bayama sto respectaka ebembe komi mwana te yo mtu ozokotaka mpona masolo ya lokuta ya preuve aliwa bato yo ndo kotikala na mokili bozalaka pe na preuve bokotaka bobengi esika ye akufelaki bobengi esika ye afandelaki pa kamaradi na ye botuni information ya solo eza te kokotaka oye kaka okoti kaka okomi makambo ya lokuta otie titre ya lokuta na kati bakokota eloko te mpona koluka nyonso kaka bavie eza malamu te bo respecte moweyo akufi barespectaka ebembe na ntango asa akufi il faut to respecte ebembe na ye soki akufaki na nini soki na ndenge bazoba na banzete yango amelaki soki akufaki na malade oyo balobi soki akweyaka malade akokweya soki akufaki na eloko mosusu toyebi te nzambe nde ayebi na docteur oyo bakosala autopsie bakoyeba nini akufe kokotaka pamba te yo mosano kaka kokotaka ozwaka banews ya bato yo balusi lokola yo nde ozalaki wana sur place eza bien te wana aza mowei to respecte mowei mutu moko te asuetaki ke ye akufa te moko asuetaki te akufa eza te soki akufi ekomi kaka yango na kati balobi boye tobengaki mwasi na ye ayebisi biso vrai cause aliwa mobali na ye eza bien te bokende na base na mboka oyo akufaki kobengi na telefone batelefone moko eza nango eza mboka moko eza développé na poto awa obengi na telefone obengi mwasi ye moko en personne obengi bavoisin oyo bazalaki wana nde bamemaki ebembe otuni oli okotaka okomaka biloko ya lukuta oyo mpo kolokota kuna par exemple soki yo nani ya la marraine tata lobaki yo po lokoti obeti ya yo otie pilipili na mungwa okolokota masolo soki ya Jonas alobaki yo po lokoti ya yo obeti olobi basakanaka na mowei te topesa ebembe respect ko boniko mpona bavie olingi bavie mpo batala ifo tie yoka lukuta ya liwa ya bato bopesa mpe mobala na respect ko azalaki mpe mutu azaki nyama te bopesa mobala na respect naza na mingi ya koloba te bokendaka jusqu'à esika likambo esalemi ozwi bainformation nde kopublie na kati ya Facebook na kati ya YouTube kozwaka te makambo ya lukuta opubliaka oye mpo ozwa banombre ya bavie oyeba misu bajeunesse bazali akozwa eloko mosusu ake kokoma titre amoni ke ekoatake bato na motema mpo batala atie titre ya lukuta botika baje wana ko yango bozaka na mosala te yango bino na poto bato bozosala makambo ndenge wana bozaka na mosala te ata na Kinshasa botika batitre ya lukuta epesaka kanda ozwi otala information moko otala boye batie titre mosusu okota boye makambo mosusu epesaka kanda soki moto azalaka ta pembe na bino bato botiaka bainformation ya lukuta mbele baketa kobeta bino fimbo soko otie titre eloko na yo osali video na yo tiaka titre ya solo te mutatali asepe nango eza te to otie émission mosusu otie titre mosusu eloko alelo ezali kaka to respecte ebembe botika kolokotaka masolo libanda na kati ya fulu boya kopubliaka na YouTube mpo na ndeko na biso akufaki oyo tozala mawa tosambela nzambe na ntango molimo nefanda na kimia bino bozomona yango esenga kopubliaka mpo bozwa bavie botika ok napesi mbote na baabone na nga nyonso na baona bami abone te na Arrête Kilungu Shembo TV bokota bomi abone na Arrête Kilungu Shembo TV bokokuta masolo ya kolamba
bokokuta masolo ya conseil, bokokuta oyo babengi liteya pete, bokokuta nyonso ekozala na kati wana. Mbote na bino baya mwasi na baya mobali oyo aza mato ya koyoka ayoka na sengi kaka bokota kota bomi abonné na chaîne Arrête King Michebo, bokokuta masolo ya kitoko, masolo ya wow. Bye.